Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Rentrée judiciaire 2021-2022, il y a Conseil d'État et Salemi Lelo na présence, il y a président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Procès Bukanga Lonzo et reprendre Lelo na cour constitutionnelle, détail, il y a élément union sur toute suite édition de M. Lelo. KNB News, il y a le 8 novembre 2021, on a une mingi à présenter les biens. Bonjour et merci NAFTP Confiance pour passer na KNB News information toujours d'une manière très professionnelle dans un essengo. Il y a co-présenté une édition à l'élo tikato fongola yango ne tolobaki ne bandeli na chef de l'État congolais a participé mon kola lelo na rentrée judiciaire 2021-2022. Il y a Conseil d'État au Salemaki mon kona lelo chef de l'État salaki déplacement bolanda image puis commentaire. Rentrée judiciaire 2021-2022, il y a Conseil d'État et Salemi Mokola Lelo lundi 8 novembre 2021. Na salle, il y a Congrès, il y a Palais du Peuple. Il y a Salemi na présence, il y a autorité ndenge na ndenge. Kasi présence et zala qui remarqué, mais makasi, il y a chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui personnellement assisté na rentrée judiciaire yango. Boyeba que rentrée yango intervenir après Salemaki na cour constitutionnelle pe cour de cassation. Conformément à l'article 24 alinéa 1, il y a la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement. Il y a la juridiction et ordre administratif. Il y a premier président, il y a Conseil d'État a prononcé discours moko na occasion et audience solennelle et publique à rentrée judiciaire ya moko na lelo. Ba discours moi mingi ezalaki prononcé lisusu ya procureur général près le Conseil d'État. Conseil d'État est en charge de la question administrative. Na kati nango tokuti des sections consultatives. Kopé sa ba vie pe interprétation ba texte pe lisusu section d'administration wapi babengaka yango section consensuelle. En dehors nango ezali na 6 chambres selon ba matière déterminée par la loi, notamment en matière électorale, il y a finance sociale du côté ya vie consultative, puis il y a 3 chambres pour na kopesa sa ba interprétation, na même peut ko contrôler yango ezali composition, il y a Conseil d'État na niveau national na mboka na biso, pe na niveau provincial pe local ezali pe na 2 sections reparties na même manière. Na cadre ya ba réforme appliquée na gestion ya République, Cour suprême de justice yango éclata en 3 corporations ya koyeba Cour de cassation, Conseil d'État, lisusu Cour constitutionnelle. Yango ezali ba haute institution ya mboka na biso ekipaka makambo etali justice. Yango chef de l'État na cadre état de droit kaka azali kolandela ke nyonso esalema malamu ye moko garant ya bon fonctionnement ya ba institution azalaki présent pe cérémonie yango elekaki na kimia nyonso ezali koleka malamu. Kinshasa l'équipe partout. Procès Bukanga Lonzo et reprendre lelo lundi 8 novembre na cour constitutionnelle et Salemaki ndenge nini image puis commentaire. Procès Augustin Matata Ponyo pe ba complice na ye efungwamaka lundi 25 octobre dernier yango et reprendre mokolo lelo lundi 8 novembre na cour constitutionnelle. Ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo accompagné na Patrice Kitebi, ancien directeur général ya FPI, P. Christo Globert, sud-africain, qui poursuivi na procureur général pour la cour constitutionnelle pour un détournement présumé à deniers publics, fonds ezalaka destiné na parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo, bango bazungi lisusu na ba mokolo ya lelo. Greffe yango ezali suite ya publication ya le 18 novembre 2018 ya rapport moko ya inspection générale de finances IGF na mokuse na audit na ye rapport yango IGF affirmaka que le trésor public a débloqué à l'époque
285 millions de dollars pour un parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Na boye montant et bimaraka ya 205 millions wapi ezalaka détourné selon bango. PIGF a présenté Augustin Matata Pogno, le sénateur et ancien premier ministre. Lokola auteur intellectuel, il y a débâcle, il y a projet, ils ont lancé le 15 juillet 2014, na président Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Na bakization ils allaient concerner bango batikala kondima yango tepe ba rejeter yango na bloc kasi bango babenga yaki mokola lelo pona ko expliquer na mozindo ndenge nini makambo esalemaka pour ko bapesa éclairage na population bayeba wapi misika mosolo wana et kendaka IGF azana raison toté. Il faut qu'on note que projet yango il y a 3 accusés au bazali ko comparaître kasi bazali libre bazo ya kaka bazo zongaka kasi bazali koloba makambo ni ezolekana. Dernièrement tant bazala ki liboso ba juge le 25 octobre bazongaki parce que le sud-africain azalaki na interprète asilelo bapusani lisusu mpona kopesa badetail na mbongo bisika nini ekendaka pour que bajuge batanga mobeko mpe baloba nini esalemaka réellement. Donc procès yango etikali à suivre Kinshasa eleki partout. Donc, toujours la justice, justice ya RDC a condamné Batu Babomaki, Madame Yvonne Ifete, o azalaki enterré, pe azalaki tué na ba chauffeur na ye, pe ba complice mususu bolanda, ndenge procès ango esalemaki na mongo awa ya Nathan Siata. Tribunal ya Kinshasa Kalamo séjour en foraine na maison communale ya Selembao bafongola ki mokolo ya samedi 6 novembre 2021 procès ya meurtre ya Yvonne Ifete oyo babomaki na chauffeur na ye en complicité na jardinier pe camarade na ye mosusu bakize na plaidoyer na bango baniaki en bloc récente déclaration na bango selon yango ba affirmaka ke ba bomaki madame Yvonne Ifete ancienne journaliste ya Mirador télévision. D'après ba explication ya chauffeur na ba membre ya jury madame Yvonne abane ko partager na ye relation moko extra-conjugale depuis 5 ans. Pe maman Yvonne a comme menacé ya ko benga na ye na ndaku na ye après avoir constaté disparition ya babie na ye ndambu. Na maloba na ye alobi boye. Nazalaki na relation amoureuse na patronne na ngai. To salaki 5 ans na relation yango. Pe nyonso a prometaki nga atikala ko sala yango te. Après alukai ko benga nga na kati ya ndaku na ye après avoir constaté disparition ya batterie na ye ya voiture pe ya radio na kati ya parcelle pe kasi ya pare-brise na ye. Na bongonde ayaki ko menacer ko bimisa biso na kati ya ndaku na ye. Ayaki ko poursuivre ke toyaki ko senga conseil na sentinelle oyo ezali papa Albert yende mutu ayaki ko organiser nyonso nde abengaki 3 personnes oyo bayaki pona ko boma mama Yvonne Ifete na butu ya le 28 octobre 2021 pendant que biso tozalaki na libanda. Pour la partie civile bango bazali ko représenter famille ya madame Yvonne Ifete balobaki ete version oyo ezali ko corroborer te na oyo asalaki précédemment na ba procès verbaux ezalaki enregistré na IPEKIN pe na parquet ya Kalamo esika pi ba affirmaki bango moko ke bango nde babomaki madame Yvonne Ifete pe bakangaki ba tie na chambre moko en attendant ba kokunda ye na se ya libulu oyo ndenge elekaki pe balobaki ete version na oyo ezali incohérent na bongo ba réclamaki condamnation à mort pour la grief oyo abus de confiance vol pe extorsion ba bien ya mutu mosusu mutilation sur cadavre peut meurtre avec préméditation. Tribunal na koyoka makambo nyonso ndenge bandeko basambaki avec ba preuve oyo ezalaki na ba image oyo tote ko tala semaine eleki a condamné na 30 ans de prison jardinier oyo azalaki lokola conseiller pa ina bango pe concernant ba prévenu Diego Ndita chauffeur na camarade na ye oyo bango bayaki ko condamner bango à mort sentence oyo makasi bakoye kozwa ezalaki yangwana na bongo esengeli koyeba ke dossier oyo ezali clos Diego na complice na ye ba koti makala pete tribunal a ordonné arrestation na bango immédiate pete bakende kolia vungule po oyo basali ete ya baye batikali ba meka yango lisusu te ete ya pe biso baye oyo tozali ko vivre nanu oyo ba ko contrôler entourage na yo pe oyo banani oyo ko pesa confiance po ya boye ekomate Kinshasa et l'équipe partout.
mosungi ba congolais Beltesco atieli bino na marché ba chips ya mikolo oyo po bana ba sepela ba mema na classe pe bazala na esengo mingi zwa image pe commentaire oyo bon pesaka bana chaque matin. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimela nga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo. Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia eloko malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oyo bimisiko oyo ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba crutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisama ozali kotia elenge ezali ko bakisama ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango crutos yango babenga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili célébrer journée internationale ya radiologie nini nde radiologie importance na yango na vie to na société image fait commentaire. Le 8 novembre chaque année, nous célébrons la journée internationale de la radiologie. Août 2012, la radiologue célèbre la journée internationale de la radiologie. Yango izala précédé na événement ya ndenge na ndenge. Idée à départ ezali profession o ezali mieux commettre évidence rôle ya l'imagerie médicale na médecine moderne. L'inventeur yango découvert ba rayon X na nzoto ya moto ezali moko ya ba élément et permetaka batala mikuwa pe batala kati ya nzoto ya moto. Soit ya date ya le 8 novembre yango ezali na hasard te parce que le 8 novembre 1895 nde ba savant ya domaine oyo découvert ka existence ya ba rayon X pe découverte yango essentiel ezala moko oyo esala que ba reconnaître communauté scientifique na ba prix Nobel physique oyo banda bongo na 1901. Premier cliché radiographique ezala réalisé na proche physicien wap permetaka ke nzoto ya moto et défendre le développement ya science illustration et article yango ezalaka pongo publié to pe réalisé le 23 janvier 1896. Journée internationale yango est méritée kozala qualifié pe kozala fêté to pe kozala célébrer parce que grâce ya radiologie nde bakoma koyeba nini ezali kosalema na nzoto ya moto surtout na oyo etali mikuwa facilement bakoyi kokanga ba photo pe komona forme ya mikuwa ce qui est nanu normal topé et se détacher, c'est très important. En cas il y a problème topé accident, journée à l'élo, et zali moko ya ba journée internationale wap mokili zali ko célébrer pe ko sensibiliser population. Ya kozala très attentif na ba douleur o ba bayokaka na nzoto tant misusu mikuwa et se déplacer
tope na faible mouvement problème ekoi na nzoto yango nde ya radiologie oyo ezali kopermettre moto ayeba forme tope problème nini ya mikuwa na ye mpona kobatela nzoto po squelette nde ezali charpente ya corps humain soki na kati problème ezali libanda mpe okomona ke problème wana ezali kocontinue donc soki solution ezomi na kati solution mpe facilement okoki kozwama libanda surtout na bana mike oyo basakanaka ntango nyonso ezali très important kotalisa bango que vive la journée du 8 novembre, que vive la journée internationale de la radiologie. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité, jamais égalé. KNM News, émission à copier, c'est une information vraie et vérifiable. Awa to proposer bino émission qui ndoki politique, vous avez déjà en ligne na la chaîne YouTube Nabiso Kaskobo Sanate ko s'abonner. Bon, d'histoire pour moi il y a viol ya mwana nga, ça passe. Parce que moi na zaki na maboko na ngaba ndeko boko la mais to botami na famille na liboto zali 6 enfants. Tous a 2 garçons, bah c'est 5. Moi si ami balé, moi ndeko na nga moi si ami balé, ya famille na ngai. A eu chance à robota te banda bala 15 ans. Na 15e année na ya mariage ayebe ko tungisa nga makasi pour na pesa ye merveille. Waza mono na nga pour que nous vanda pembeni na ye. Asenga nga mwana tamulai. Na bande ko linga te vie assistance na ye na yako kota pasi ya ndeko mwasi waza grand sœur na nga biologique na pensa ki mabe monte pona ye ndina pesa ki mwana wana nini na 2010 je pense OK na pesa ki merveille à l'âge de 3 ans na pesi merveille bazala na ye bokola ye afeka sa mwana na ye nous sommes des africains tata mwasi on a parcouru au boko la merveille ngana zena Pointe Noire na bana msusu na libota nanga parce que les enseignants boti bana combien na zana bana 4 moko wana kufa zana na mama moko OK ndeto zwaki mwana to yokani na madame to pesi mwana to tikeli na Pointe Noire bon 2014 mbutu ni kaka na Brazzaville le refoulement et singa rato songa des moments to songa na 2014 kokoma to Kinshasa et singa kinazwa merveille des grandes scènes nga malenge Sylvie wana bane ko futela na commune Matete na venu des écoles quartier des bonhommes na des bonhommes avenue des écoles na numéro 140 abande ko futela wana souvent personne au Pointe Noire na ndeko ya passeur na telbe mwana ngai mais voisin na ye ya 138 monsieur Utu Kayani yene mtaza auteur ya viola mwana nanga to kaino malembe place wana to kende malembe olobi ke ozali père de famille obotiba na 4 ozana mwasi na yo ndekono mwasi ya sengi yo mwana moko po ya boko la bino ndenge olobi bino ozali na Pointe Noire bopesi ndekona yo mwasi ya mwasi mwana azobokola pendant que bondo yo otala mwana bo remarka ke loko mo ya mabete soit ndolenge nini ndekono banda yo bokola mwana bon tango benena ndeko ya bokola mwana na remarka ka mabete yetango na ndeko ya otala mwana na ba voyage état de santé bien mwana otanga bien mais tant que tu utika Pointe Noire to ye na s'installer na Ntele na plaza wana na Simons Plaza nde nazuka idea kozwa mwana concert abo pesanga mwana mais otanga ndeko ya otali pour 2 jours natalié mais pour na zoya ya na ndako na kufutela na maman na biologique la sœur a refusé totalement wana 2000 la nini wana 2014 OK 4 ans après tu as autorité à Rubunda to récupérer na mwana ngo to sala ki makasi to récupérer ki mwana mais loko na mwana ndeko na nga suspect dès les premiers jours a opesa nga mwana bino faut zo mwana wana malamu to ko sasa examen à viol ngana lui to sasa examen à viol qui est le plaignant qui est l'accusé faut pas ça établir réquisition et qui permettent tout que na médecin légiste oh non tout que ndikaka or ça il y a planification na centre hospitalier au Akram où ils ont sur les pommes tête kitima muke na gauche zo kende kingasani za wana bakota na mwana na basala bisala sala où ils ont injuste soit disant à sa vierge. Comportement ya mibali o bazalaka soki apesi mwasi mbongo commerce c'est-à-dire qu'atikele ba charge nyonso ndako lipa kuna elamba kuna mwana beli kuna bokane population balobaki na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Bombende.
kozala père de famille ezalaka charge ya kosakana te bondimelanga surtout na libota oyo mama aza na mosala te to mpe aza na activité moko te asalaka mpona kozwa mwa mbongo ya moke mpona kozwa baso ya mike ya ndako mpe mpona kosunga papa kozela kaka papa soki azwi salaire na fin du mois nde basala badepense ya mois ezalaka mwa pasi mingi yango bapapa ebele bakoma olieke mama azela fin du mois po bazwa ya kolia malamu apesa ye mwa mbongo asala commerce pour que permettre bango na ba dépenses mike pe pesa bango ya kolia de façon que soki commerce ezo ko évoluer bien salaire ya papa esungaka bango na makambo mosusu kasi o intéressé biso na sujet lelo ezaki mibali mingi soki apesi kaka mwa mbongo ya commerce esili akokipe lisusu ndako na ete akopesa susu mbongo ya kolia te akozwa soin ya bana lisusu te akozwa pe lisusu soin ya mwasi na ete yango biso magazine KNB News totunaki na bakina soki comportement ya mibali oyo bazalaka soki apesi mwasi mbongo ya commerce akokipe lisusu ndako te to pe kolia ya ndako te ezalaka malamu te ba comportement na ezalaka mabe ezalaka malamu te soki opesi mwasi mbongo opesi mwasi mbongo siko ezate ke mbongo oyo opesi ye ozala susu ata oke obimi ozwi mbongo mususu yo koyoko pesa mwasi te parce que yo lobi gana pesa ki eda mbongo a comportement na ezaka bien te mobali oyo ayebi na liki na nga mwasi na ngai ata na pesa ki ye mbongo oyo eza ebele soki naza na posa eloko oyo nga na somba eloko parce que na uta naza na posa wana na kosomba na kosasu mutema te na mbongo oyo nga na pesa ki mwasi te pona nga mobala bongo eza malamu te faut changer comportement eza comportement moko eza bien te bien sûr na okina pesa mwasi na ngai fond bon soki na pesa fond chaque jour na yaka so mbongo eza na poche na kopesa ye mbongo ya kolia na kopesa pe mbongo ya kokota soin soki azobela soki bana bazobela loba soki nga naza na musala te me nga na okino impose ye te na koloba madame pesa ngai mbongo ota songa na zwi na kozongisa yo c'est ça na nokite na pesa charge ya ndako na ngai na makambo ya kolia kaka pe na epona na pesa efo ezalaka te eza malamu te loba naza na musala te mais so naza na musala même naza na musala te mais nakoki kosala te vi na mouvement ezalaka na fo na pesa ki ye te eza ne ye moko mwasi na koraisonne mobali na ngai aza musala te mwa ya ndako moko etikalaki boye na futi mais ngonga mususu nga namoni boye nazwi circuit nanga nazwi mbongo wana pe nazongiseli ye eza te na sa vie nanga mobeza ya kai pa na ye ba mbali ya bongo comportement wana ne za bien te tika ye na fond na ye a démarrer mais ye moko ne aza reconnaissant so kipenda kote so za na mbongo te o kipenda kote pona ya kipakanda ko za mabe ya mabe makasi bakomono za mobali te mobali alakisaka mobali azanga te mais alakisaka mobali mobali il faut toujours la responsabilité c'est-à-dire qu'il ne compte jamais na mbongo ya mwasi mwasi a débriaka mais bible pe sur bible désir ya mwasi ils ont dépendre na mobali donc mobali sala musala na yo en tant que mobali donc moi ça a toujours même moi ça a ba million a toujours na besoin ya muke ya mobali et puis ça que force et puis ça que makasi ya ko poza na dans sentir on dirait aller soutenir mso akoza atamsa pesa mwasi mbongo moko ya ebele capital moi makasi mwasi ya bebisia ndo mona tanto mobala zone ngesu ko prendre soin ya mwasi sauter parce que apesa ki mbongo moko ya ebele mais ba misusu pe ya la nango que en tant que mobali tant qu'il est vivant akolinga te foyer na e tomber na ba problème a osala tout parce que rolo nzamba tinde na mokili ya ko soutenir foyer ils ont un comportement moko ya mabe tango yo pesi mwasi mbongo po banda ko débrier c'est que allergie dépense na yo na kati ndako mbongo yo ko zala obebisa faut sala ba faire na yo po bo se retrouver mukolo mususu bo sombe ata lupango bo sombe ata mais mwasi opesi po abakisa moi quelque chose na alors yo osala te que po mwasi opesi mbongo luka o servir ye lisusu te il faut pesa mbongo quotidiennement ndenge zali po za congé na yo balaye ndenge bible lobi aussi ça raposa mwasi makamunyoso te ce qui apesi linkoloba te se décharger te kweza lokola kaka mbongo alibala esila kate ya oyo kosila kaka ti mukolo yo kokufa nde dépense no kosalisa mwasi osila conseil na kopesa kangwana
c'est vrai que kopesa mwasi na yo mbongo asala commerce soki asalaka te eza malamu mpo ekoéquilibre bino bozwa moyen ya kosala épargne kasi yango elingi koloba te ke soki opesi ye mbongo bongo salaire na yo akipaka yango lisusu te bamama mpe boyebaka koma kogere soki papa apesi yo fond bongo yeba koma kogere yango pour ke epermetaka bino mpe bovivre malamu. Kinshasa eleki partout. Toshiki édition le sport, Lupopo a gagné Racing Club na Kinshasa na score il y a 1-0 et Salema Kindengenini Nathan Siata plus sur les détails. Et sur terre. Très performant depuis le début à championnat, Football Club Saint-Éloi Lupopo Lisusu a réussi à s'imposer devant Racing Club de Kinshasa na score il y a 1-0 Mokoli Lobi dimanche 7 novembre 2021. Unique bi a parti Oyo ezaki bongo marqué na joueur na bango Isaka na 7e minute ya match oyo permetaki na ba jeune ya Lubumbashi batikala na série ya ba victoire na bango oyo bafongolaki depuis début ya championnat Oyo. Après dernière victoire face na groupe sportif ya Bazano na 2-0 mokolo le 24 octobre leki ba rival ya Mazembe ba uti susu désormais ko gagner en déplacement na 6 matchs ya championnat Lupopo azali ko compter 16 points pour na bilan moko ya 5 victoires pe match nul pe azali bongo classé na deuxième position ya classement derrière Mazembe malgré même nombre ya ba points 16 points pe 16 matchs oyo ici ba beti pe ba gagner. Club Yé azali na 3e place avec 14 points na 6 matchs oyo ici beti pe alandi Sami Bongo na Rangers oyo azali 4e avec 12 points na 7 matchs oyo ici abeti déjà. Lupopo akozala lisusu tope awa na Kinshasa agobeta lisusu na académique club Kuya mokolo ya mercredi 10 novembre oyo ezali koya pour na compte kaka ya 7e journée ya championnat national oyo ezali 27e édition na yango. Kasi côté Lubumbashi chef lieu ya Okatanga na stade ya Kamalondo tout puissant Mazembeye a gagné qui formation à Lubumbashi Sport na score ya 3-0. Tanzanien Thomas Ulimwengu nde asalaki retour kitoko pe asignaki bongo doublé na 22e minute pe 58e minute. Par ailleurs, Ivoirien Kofi Kwameye a marqué 3e but sur penalty na 63e minute. Pe Sengeli Koyeba ke na succès yango Mazembe a tiré toujours premier na place avec 16 points na 6 sorties. Oyo aussi celle na classement déjà tandis que ba Kamikaze ya Lubumbashi Sport bango bazali bongo calé na 10e place avec 8 points na 8 matchs oyo aussi ba beti déjà. Kinshasa et l'équipe partout. Et cette édition le 8 novembre 2021 on a zaki na sengo mingi ya ko présenter bino bolandi biso na Kinshasa to pe na libanda mboka to zaka na sengo ko informer bino pour ko informer bino zaka devoir na biso kasi non 6 édition boete tu kana pesa merci min équipe technique et rédactionnelle na sima caméra to zaki na Hervé Zaka régie et sima makina Timothée Kaembe réalisation et zaki en attention tapé édition betamaki dada na merveille mobende ngana bino to kuta très prochainement kasi non bo sanate que nyonso oyo et salemi na coordination et à grand lieu à communication Jimou Ketima ngana bino kutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino ndingi to misana ko sala bino awa bon début de semaine na mabota na bino tika ete kimia et ou mela mboka Congo. Au revoir. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino